Pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa bandeko nanga. Pona comédienne na biso na kombo ya Davina apwa ya ba Davina ebele ya ba fan na ye ba sepelaka na Davina makasi ba actualisation nyonso bandeko nanga lelo oyo toye na makambo ya pasi makambo ya mawa makambo moko ya kosala pasi na motema liwa lisusu bandeko nanga na ndako ya Davina liwa lisusu bandeko nanga na pasi pe mawa. Ba joyeux anniversaire na ba onyo so ba o célébrer ka ba anniversaire na bango lelo na ebiki boza ebele oyo bo célébrer ba anniversaire na bino lelo Étoile Nines TV na équipe na Mobimba ba ye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na système moko kaka ya tokos makasi. Ba sincère condoléances na ba onyo so bazolela kandenge toyebi la famille. C'est bien peut-être na côté na bino na famille na bino boza na matanga te na quartier na bino boza na matanga te mais il y a de ces personnes na minito yo baza na matanga kolela eke zongi yango Étoile Nines TV na équipe na Mobimba toujours et encore baye ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela na ba famille oyo nyonso baza na matanga en tout cas Zamba Lola apesa bino makasi na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Ba courage na bandeko o nyonso bazoleka to balokisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie la famille ezana ba situation mosusu ezana ba moment mosusu la famille to mituna ka ba question est-ce que ko sambela ona sambela kanzamba yo kanga. Est-ce que ma bondeli nanga pe ekomaka pe likolo est-ce que mituna ezalaka mwa ebele bandeko nanga vu ya ba situation. Étoile Nines TV na équipe na Mobimba ba ye kopesa bino ka ba courage na ba onyonso peut-être eza problème musala o luki musala omonike e osimba kate batu mosusu peut-être eza libala omonike âge na yo ekomi avancer libala ezoya kate. Batu mosusu peut-être problème à kobota omonike omeki mosusu ozozwaka bazemi mais bazemi ezolongwaka. Étoile Nines TV aye kopesa yo ka courage et pas ya nzambe bandeko nanga kandenge Bible yebisaka biso que rien n'est impossible à notre Dieu. Oyo ezalaka impossible pas ya batu et pas ya nzambe ezalaka nango possible. Ata soki lelo esimbite zala na kondima talela Yesu un jour olalola mukika boye situation na yo échanger. Ezana batu mosusu bavanda na banda kwa libala 10 ans sans mwana mais un jour j'en changer identité na bango ezalaka bongo. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza Mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba à crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko malamu na ndenge moko kitoko la famille ba mapango ya koteka yango wana kande tolobaka toujours et encore sombaka lupango toyebaka lobite toyebaka nini eko yela biso lobi toyebaka te. Alors ba opportunité ya bongo nga kutu na lobaka toujours que non eza ba opportunité moko ya kozanga kate ba mapango eza nango na $750 ya pamba osombi okomi kotongisaka malembe ndako oyo toyebi lobi na yo te oza na poto lelo oyo kokola est-ce que oza na mbongo ya okendo vanda na ba hospice de vieillard point d'interrogation lelo oza na Congo bana na yo s'il se faisait que
okufi bana na yo bakovanda wapi? Bandeko nanga bamapango $750 ya pamba okomi kotongisa na yo malembe jusqu'à ce que okosilisa otie balocataire oyebike naza na mwa palin nanga place na okende penza na vandi si masolo na vandi si bana na vandi si mwasi na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na sango moko ya pasi, na sango moko ya mawa, na sango moko ya kolelisa mingi na motema. Bandeko nanga toye na madame na biso, notre millionnaire. So que zana ba comédienne bazana mbongo Davina apo aza parmi ba comédienne bazana ba mbongo ba o basimba kapinza mbongo na age na ye déjà zana ndaku na ye ezate ke non ndako kufuta la meya ye moko si asomba tongisa mama ngana lobaka toujours dans la vie so muto sala makambo makasi ya kitoko faut ko betela kaye maboko. Davina za parmi ba comédienne ba osala fierté ya mboka na biso na ndenge moko ya malamu. Lelo toye na sango moko ya pasi concernant ndeko na biso star na biso ya tongo na kombo ya Davina Apwa. Avant na ya kokota la mozindo e kozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour ndenge moko kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana. Gavker bandeko nanga azo sungaka o nyonso pe etali santé ya ba papa na kote na yo omonike mama komi ko imaima moi makasi komi ko kima yo papa. En tout cas benga Gavker na kote ya ba papa azama kasi kandenge azama kasi na kote ya ba mama o nyonso tungisaka papa. En tout cas kozala na sonité koyoka pe sonité koloba te ke no nga penza te benga Gavker asunga yo to boy na biso lelo to lobi mwasi aya kokima yo ekozala pasi pe mawa. Voilà. Bambote na nga na ye moko Linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoyi na peti. Bambote na mama Lisi Mpito ya balisi. Bambote na nga na mama Eugenie Zemanga. Bambote na nga kandenge ezalaka na ye moko monsieur Jo Lokwa, madame Judith Diampovisa, madame Madrine Mafuta yo bongo nanga. Na pesi bino nyonso bambote balandi ya Étoile ata soki na masione kombo na yo te même miyebela déjà ke no nalela bino fort na système kaka ya tokos makasi. Voilà. Bandeko nanga kolala kolamuka kaka boye na sango ya pasi na sango ya mawa. Mwana ya Davina ya mobali, mwana moko ya mobali akufi. Bandeko nanga akufi ndenge nini boyoka nanu histoire awa tobeta masolo bandeko nanga. Kandenge ezalaka bandeko nanga na kibo jeunesse oye kokutana na mobali Davina kandenge ezalaka bandeko nanga na kibo mwana ayaki kolingana na mobali moko garçon moko balengana penza ya makasi na kolingana wana Davina aye kozwa zemi ya garçon yango. Tango aye kozwa zemi garçon asala nini atikala koloba iloko te et quelque soit epa na bango quelque soit epa ya ba camarade kandenge ezalaka. Alors, na famille ya mobali baye ko proposer mobali akende na kotanga na poto. C'est ainsi que mobali akendaki na poto babana yi lisusu kosola na Davina te. Bino moko boyebi batie yo zemi. Mobali pe azate. Ezalaki soni ya makasi na quartier ba Davina. Mutu nyonso bandaki kofinga Davina. Toyeba basi ebele. Batia bango zemi. Mobali akimi mwasi pe alongoli zemi.
mais Davina bomba zemi na ye jusqu'à ce que aye kobota azongeli pe classe mwana na ye pe akomi kokola kanenge zalaka kane toyebi biso nyonso nzambe alalaka te bandeko soki ozaka mwana nzambe oza na étoile na yo ozaka na étoile tango pe mwana ye kokola bongo Davina aye kokutana na mobali mosusu aye kokutana na mobali wana babalingani penza ya makasi Davina pe ayebisi mobali yango vérité ke ndenge ozomona nga boye na sina bota mobali pe de son côté alobi comme oza na mwana naza na nga na problème te aussi longtemps ke na kolinga yo na olinga pe mwana na yo parce que aza makila na yo mobali pe ya Davina akomi kojouer intérim ya kibo papa epa ya mwana akomi pe kolakisa mwana bolingo akomi pe koparticiper na makambo nyonso ya mwana ka ndenge ezalaka jusqu'à ce que bakomi na temps ya libala tango baye kokoma na temps ya libala bakomi kosala bapréparatif na bango ya babala garçon oyo atia Davina zemi auta poto ayebaki ke ntina ndenge azokendaka poto wana ayebaki ke Davina abota tango aye kozonga c'est ainsi que aye koinforme famille na ye ke non ndenge na ye boye na ye koluka fi moko na tiaki zemi fi wana si abota siko na lingi nakende nde kobala fi wana asali ba recherche ba enquête na ye ka ndenge ezalaka aye ko se retrouver ke Davina azobala. C'est ainsi qu'il a organisé ndeko na ye mwasi ka le jour ya mariage ya Davina ye pe ake kaka na guest house oyo baluaki pona Davina basala ye ba coiffure basala makambo nyonso ake pe kobenga petite sœur na ye keno kende olukelanga Davina na lingi na solola na ye ka le jour ya mariage. Bandeko nanga ebele ya bato babanga ki balobi mariage oyo ekoleka te mais gloire au Seigneur bien que bakutana ki bandeko nanga ezalaki mbutu jusqu'à ce que mobali ya Davina oyo alingaki abala Davina ayokaki lisolo wana bandeko nanga ezalaki moto mais gloire au Seigneur bandeko nanga libala eyaki kosalema. Siko tango mo libala eko salema bino moko boyebi la plupart ami bali balingaka te ye soki alingi eloko wana ifoka esalama soki amoni ke eloko yo salema te bandeko nanga aoluka kaka abundaka mobali pe ya Davina azalaki pe na mwasi moko alingaki abala kanenge ezalaka jour après d'autres ake ko baba bekendo sala après d'autres na famille ya mwasi bitumba bimaki kuna bandeko nanga moyen abala mwasi wana ezalaki te. C'est ainsi que mobali ayaki komona Davina balingani makambo na bango pe eke bien la famille mobali wana après libala Davina nde aye komona valeur a mwana parce que amoni ke mwana akomi na maboko ya papa mosusu mwana zongala mwana za na santé ya bien motema ekomi kobeta ye ka boye kote mosusu ex mwasi pe ya mobali ya Davina bandeko nanga aolela kaka mobali na ye bandeko nanga lisolo o na obetela bino eza film na biso ya sika famille bota oye est-ce que bozali les actualisations est-ce que bozali balobi tout le monde est famille bota bozali film na biso ya sika oyo to olanda biso nyonso innocent ou coupable nde titre ya film na biso bandeko nanga oyo ezali solo ezoleka na film na biso soki nano tali film na biso te na osenga na yo kendo tala film siko na minute oyo bandeko nanga kande bomona mama Etoile Ines TV azobeta lisolo ezake mwana o Davina abota nandeko na biso na comédien na biso na kombo ya Vini mwana kufi akufi na nzela nini nzela ya poison siko poison batu nyonso bakomi kotalela nani Aziza azalaki ex mwasi ya mobala Davina tango mwana Davina abelaki place ba mema mwana ezalaki na hôpital o Aziza salaka et avant ba mema mwana nanu Aziza na papa na biso Turbo ki ye mobali ya Davina babeba naki Aziza abimisa maloba mabe sikoyo lelo oyo kokufa mwana wana na kombo Junior bandeko nanga ekomi kotambola keno muto abomiye eza Aziza mais mama Etoile na makanisi na ye azomona ka keno muto abomi mwana eza
papa na ye moko Vini ye muto atielaki mwana poison. Pourquoi? Parce que Vini aza na kanda wana ye Vini alingaki nde abala Davina. Comme amonaki ke moyen abala Davina ezalaki te, yango asetie na mutu ke non ndenge eza boye nanga na Davina biso nyonso to perdre mwana. Comme ça biso nyonso tozala na pota. De l'autre côté asali boye pour que Davina aille na mobali na ye aloba ke non mutu abomiselinga mwana eza mobali. Comme ça libala wana ekufa ye Vini aya kosala nini aya ko récupérer mwana. Bandeko nanga eza na ba makambo na mse ya moi yango na sengi na bino nyonso mibali s'il vous plaît tozala ba responsable. Oyebi ke otia mwana batu zemi soki lelo ozala ba moyen te dima responsabilité ya zemi wana ta muke kaka obando zwaka soin ya mwana na yo. Parce que toyebaka lobi te lelo koki ma responsabilité wana mais lobi kuna oke kokutana na mwasi mosusu mosusu mabota ezate. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Ebele ya ba papa ba sondola bana na bango. Lelo mona papa pe abali akomi na mwasi mosusu bakomi pe kobota mais quelque part eza na bana mibale misatu o abota o ya sondola bango. Papa kendo luka bana na yo yango ezalaka toujours ya motu ya s'il vous plaît ba papa s'il vous plaît bandeko na nga mobali soki nano bali te mitalela bien. Lelo oyo kolinga obima na mwasi oyo lobi kuna obima na mwasi oyo kuna lobi kuna mais oyeba teke ba semence na yo ezotikalaka. Bana combien orobota na mokili oyo nanu obali te tozala ba responsable na ma acte nyonso tosala. Ezala ya ndenge nini soyons des responsables. Tozwa ba responsabilité na biso ekozala malamu. Ke oboy kozwa responsabilité na yo lelo lobi kuna moni évolution na vie ya mwana na yo ekomi kosala yo motema moto motema pasi. En tout cas bandeko na nga bolimbisi na ba onyonso na betisi mabaku chaîne na biso tosalaka banalize ba film donc soki na betisa ki yo libaku na sengi na yo bolimbisi tozalaka awa soki film kitoko ezali analyse ekotaka na ndenge moko ya malamu.